totie nzembo oyo nzambe abatela biso po toza vraiment na posa nzambe abatela biso mikolo eleki mingi mponi yo toza malamu. Merci bandeko balandi bozali bongo na ngonga na biso ya témoignage. Mama Bernadette aza susu moto ya représente te awa nzembo ezobeta esunga ebatela biso parce que banda yo yaki kotémoigne awa olukelinga baproblème emonaka esika bato bakomanaka te soki biso mibale tozokosa misu ya oyo ya likolo azosala nini azomona akopinir biso mais soki tozosala po tosauve bato baoyo bakondima te baoyo bakondima te kaka bavideo oyo ekozala juge na bango. Ndeko na biso autaki kokufa gilemizwa kati walesa moto alekisi akendeki kosimba kisi po asala succès na misiki ya nzambe. Nalinga nzembo mingi epesanga mingi. Merci di frère Nanso Gilemizwa nzambe abatela biso toza na posa ma nzambe. Mama na biso ekotata na okala mingi bato babengi mingi mpe namonaki ekanga atunaki motuna eloko oyo ememi yo awa eza biso tosalaki na ekanga atuni question alobi ke mpe bato ebele bazotuna ngai yo mpe kotema bato babengaka balobi yo oyaki na TV po ose venger po bakangaki yo ndoki. Est-ce que ezali vengeance ou bien oyokaki mongongo ya nzambe ou bien eza ndenge nini? Bon, merci na proverbe na permettre ngai liboso plate na lisusu mpona alekisa message oyo naye nango ndenge olobi ke bon naza so moto akoprésente te mais lobaka po bato mosusu pe baodécouvrir yo. Ngai Mama Bernadette na Manchester oyo nautaki koleka mikolo eleki nazali membre ya famille ya Thomas tolobaka Thomas oyo soi-disant pasteur Kosi. Nazongi lisusu na plateau oyo mpona kotalisa su bato bao bakomprenaki ngai te oyo nautaki nalobaki nini mikolo elekaki. siko banda na korépondre ekanga po ekanga alobi ete oye awa mpe bato ebele babengi ngai yo moko omoni avant yo kota omoni bato ya église wana e pasteur mobimba atindaka bato nde bafingaka bato baatake bato to etu bon ngai ekóma nango rythme na mesala na ngai bon nazolemba te alobi yo mpe ekanga alingaki orépondre alobi est ce que eza te mpo bakanga yo ndoki na famille obi oza jalouse na ye yango omoni ke omoni bo bakindoki mpe famille na bakongolais na biso eza nango normal bana tata moko kutu babundaka na bango alors yo omoni ke no mwana papa leki mwana papa kulutu aréussir apesaka eloko te yango yo oye mpo odétruire ye opesa témoignage ya makambo bango balobi makambo ya kala balobi makambo eleka kala kutu yo orapele yango lelo. Bon soko mpenza mpona likambo ya kindoki bon ederangeaka ngai te ederangeaka ngai te mpo nayebi ke oyo alobaka wana ye moko ayebi naza mpe nga moko te oyo akanga ndoki toya na neve René oyo atambolaka na ye akanga ye mpe ndoki mais j'espère que René ayebi te basere ne mpe bazala na Paris kuna bayebi te mais ye aloba ye moko ayebi bato abetela masolo ke René wana mpe aza ndoki bapesa yango kutu banda bomwana alors wana kote ezoderange ngai te. Jalouse kozala jalouse vraiment nandimi te eza genre na ngai te. So motivation nini esali mwana ya papa kulutu na yo ndeko na yo oyo akopanza ye ndenge wana na likambo oyo peut-être bokoka kobongisa yango na famille po toza bakongo makambo nyonso tu ekendaka na famille banoko balobi mais yo omoni kaka fo ya nango na TV oyo akopanza opanzi akomi palpite azobanga tini me bato babimisa binduki mpo babangisa biso omoni te kosali mabe te mais liboso na oloba boye omoni nga naza membre ya famille naye mpenza na plateau mpona
présenter que tant que membre de famille. On a eu des photos, des preuves et tout. En tout cas, côté on a des qui pour y a qui vraiment des preuves. Nous avons merci yomo y a qui des preuves bat yebi. Côté on a yebi qui membre de famille mais ce que pourquoi faut membre de famille tant que membre de famille. Oyo ya sala kawana biso zo ke la mosoni. Zo ke la mosoni parce que to yebi que azo sala pena na solo te. Ozomona. Bon, bato balobi mpona kindoki yango nalobi ke loin de là naza kutu kuna te ezoderange ngai te parce que soko naza ndoki ya solo kasi ye aza moto oyo nzambe azosalela kasi akosalisa biso te do akodélivre yo nayebi te soko esi abenga yo lebanda amonaki esi akutanaki na bino ser lokola yo tokopelaka mais mpo ngai na famille na biso eza na bato na délivre navandela bango na bia makambo oyo tosenga priere esi akutana na yo mpo ayebi soki non makambo oyo milimo oyo ezotungisa yo ngai yaya notonga ndeko notoma nakodélivre esi asala yango asala yango te asolola mpe na yo te asolola na ngai mpe oyoka yango kaka epa bato mosusu donc nakoki koloba boye ngai na ye banda tokutana 2005 tomona ye nesu na matanga oyo ya leki bopesana ye mbote quand même ya bopesanga mbote nazwaki yango te nakozwa mbote na ye te ezoprouve ke yo nde moto ozala na problème na ye mpo ye azala na problème na ye mais ya ye opesa mbote quand même ye azosala yango na molili ngai nazolakisa yango face à face donc ye azosala hypocrisie ye azosala hypocrisie alingaka ngai te alingaka ngai te mais partout alobaka nini ke wana aza sere nango oyo nalingaka donc so tobaloli yango eza ke sere oyo mpenza na yina mpenza oyo atiaka nga kaka pata mosusu na makambo na nga nasalaka eza ye yango wana sere oyo en tout cas nakomonelaka ye kaka na mosika ozomona présence na nga awa naza te naa na posa te ke bato bandima nga to nazoya koleka mpo nayebana to ndenge nalobaki kote boyebana oso oyebani kote boyebana kote kuna na garantir yo mpo chaîne oyo balanda ngo monde entier bazola mpo chaîne moko kaka bakongole batikali nango batv koma baventure batv omona batémoignage ese biso awa batémoignage ekoma lokuta ese ngai ya napesi yo mbongo kuna ekoma mpo témoigne fo bafuta yo kopesa ngai oyo ekosilisanga baproblème oyo nyonso na pasi oyo ya makasi toza nango ya koperdre bandeko boye mbongo nini to ngai mpe napesi yo mbongo te ngai naya koluka yo soko yo opesa ngai mbongo ngai nalinga koluka yo te yo moto olinga koluka nga me ngai nde nalukaki yo parce que nayebi ke na moma oyo ye asalelaka média lelo monde yango ekomi kaka ya média yango namoni ke mpona kosolola na ye to kopesa message na ngai foka naleka na nzela omoni te ke émission oyo osali oleki 2 fois déjà oyo tosali nga na yo na témoignage oyo tobengaki kiese alingaki ete en allemagne baboyaki notere kuna likolo na yo esi oyebi yango wana eza bon ngai nayebi te mais oyo nyonso ye akosala mais oyoki quand même ke alingaki na allemagne baboyaki ndenge nayoki oyokaki ndeni mpo ngai nayebi loba na yo oyoki ndeni nayoki kaka ke bakansele soko bakansele nini alinga okesala kuna nayebi te mais esi oyebi te eza likolo na yo nayebi te mais likolo na yo parce que yo témoigné ke aza ndoki aviola bato bazobanga babi mais moto oyo na famille ne déjà uti olia bato aviola banda na age ya 15 ans awa aviolele biso bana koto yango moi baboni bakansele yango nyonso wana kanda siko ezozonga epa na yo na ngambo nalekisaki yo na tv olukeli nga baproblème mais nakoloba boye likambo nyonso ezalaka na ngonga nango ozomona oyo ya ekanga na bandi na répondre yango ke ederange nga te ke ndoki wana alobaka poto preuve andeke nalobi nani neve mosusu wana René soki akolanda nga soki ayebaka te noko na ye asa beta masolo na bato kazaka ndoki ye toma moto ayebisa bato ke René azalaka na ndoki bapesa ye banda azalaki mwana moke ozomona alors soko mpe alobi ya ngai ekozala nango mabe te akokoloba na ye mais aza komilakisaka aza mosala nzambe te so bandeko no baza bandoki fo salisa bango soko mpe délivrance nde basalaka wana mais lokola asala yango te donc inutile alobaka yango donc koya na ngai eza nango te ke obien ndenge nalobaki ke akimisanga na bato peut-être naza na besoin ya bato wana bazongela nga non eza nango bongo te eza nango bongo te donc mpo na ngai
nalekaki kaka etant que membre ya famille natalisa bato so badetail oyo nga napesaki ezalaki ke mpona kotalisa bato moto oyo bozolanda tala misala na ye yango omoni napesaki mwa badetail wana me namoni bato bakomprendaki nga malamu te bato bakomprendre ngai na bon moto na moto aza na ndenge ya compréhension na ye me ngai koleka na nga mpenza ezalaki ke natalisa bato na ndenge oyo ye azosalela wana likambo nyonso ezalaka na ngonga nango mpo nayokaki so bato balobi nini bongo kala wana obeta lisolo yango te mpo na nini ngai so nabeta lisolo te parce que nayebaki ke nzambe akobeta ye un jour preuve ane tomonaki ndenge réaction bakombate ezalaki tomonaki yango bomonaki mpe comportement na ye na situation wana alakisaki te ke aza mosala nzambe ozomona bomonaki me bana na ye baréaction nyonso wana ezalaki ya basala nzambe te ya bayanke moko boye omoni donc eza eloko oyo nga nazalaki na nga na ntina te ya kose précipité nakende nabanda koloba nayebaki ke nzambe akobeta ye na oyo azosala mais eloko oyo epesi nga susu mpasi mpenza ya koya susu mpenza nalobaki ke nafa naluka yo opesela nga message oyo c'est parce que tozalaki na matanga tozalaki na matanga bon en tout cas ye vraiment nazala komona na ngai te na stade nazala komona na ngai te namonaki eka moko tokenda kotala corps mwasi na ye na groupe na bango nyonso wana namonaki bango kaka mokola enterrement mwasi ne beya beya wana namonaki namonaki bango kaka mokola enterrement donc présence na bango ngai kosi ndenge aza wana na matanga aleki na ngai nabandaki kozela nayoka kaka bando teya na ngai na stoppe comme nalingaki ke alingaki kosala yango te nalingaki mpenza naloba nga namoni ye epai atikali koteya te soit disant mpona na église na messe nga nazalaki te ndenge nabimaki ndenge nayokaki wana mais nalingaki kopermettre ye te ke ateya parce que mokola akokaki koya kosambela même kosambela avant mwana avant ndeko akufa mais lokola ayaki te sœur Bernadette yo ozoreproche mpo azosala miracle aboyi kosala miracle epa ndeko na bino asécurité boyo ozoreproche oza na problème mosusu te ngai nazokolakisa bato oyo nyonso oyo azobungisa balongwa kuna na nzela wana oyo azomema bango parce que asa abebisi baame ebele omoni naza na jalousie na ye te eza genre na ngai te ye ayebi nga so nazala jalouse ye muta liboso alingaki abandaka pai na nga aloba na nga ser lokola okabwani na mobali en tout cas ngai nakotia mbongo na nga nje okendaka Dubai ndenge nazokosa te aloba na nga mpenza okendaka Dubai comme ça omoni ngai lokola na pasteur naza na tante donc yo kokosalaka ngo mais lokola naza lokosa mbongo te eza mpe ni genre na nga te nayebisa ye vi na nga mobimbo oyebi ke nazali kaka moto ya biro naza moto ya commerce te aza wana soki azolanda nga akoyoka naboya mbongo wana oyo ye atia nga nakendaka Dubai basere ebele mpe bangindati oyo bakendaka badubai bazokende bachine nde eza nango genre na nga te ozomona donc nakoyokile jalousie te nga nazwi coup de fil ya Albertine aza nani parce que moto moko abenga na Kinshasa Albertine aza leki oyo alanda ye nga kotuna ngi naloba boye ke ye ntango aza koteya azoloba mpe publiquement donc eza soni eza mpasi biso tozolanda oyo balandaka bazoyeba ke oyo ayebi ke oyo aza ndeko na biso eza soni parce que na ngonga oyo ye leki na ye wana Betine oyo alanda ye aza na misère epuis aza oyo alandi ye na nsima aza na misère na kini zelaka telema na place wana parce que Abetine abengaki nga nayebi te soki moto opesa ye nimero na nga mpo bandeko na bino bakobenga nga mingi na Angola kese mpe abengai nga abi baomenase ye Abetine mpe abengai nga banda alekaki na TV bafanatike baomenase ye
alors abeti na ye obenga nga ayebisi ngai keno ngai nazali leki oyo ndenge terme alobaki ya tomate oyo tomate kela mabe mais naza na bana bango nyonso baza na milimo mabe baza na bakangi baokindoki epuis nazosouffrir mais nazokaka ndeko na nga kuna aza na bachaîne ya télévision aza na basim 4 mais nga azosunga nga ndeni soki yo papa Salomo bayebisi ngai yosunga bato sunga ngai ngadi yo maleki ya toma yalobi ngai leki na ye Albertine ngai mutu nalanda ye na nsima alors nga nalobaki nazalaki mpo koluka na tuna nanu eza solo Albertine wana aza na Kinshasa azosouffrir aza leki ya toma leki na ye oyo alanda ye mpo bomonake bambongo wana daye nakosalela jalousie te mpo mbongo oyo ya moyibi nga nakosalela jalousie mais c'est là na ni yo alobaki akopesa mbongo okende Dubai mais Albertine azolinga opesa te wana fo kotuna ngo ye moko ye mo nde ayebi mais Albertine wana nazoloba ntango ye azoteya azoloba meme ke basi oyo baboma mabala baza bandumba ngai eloko ya liboso na koloba nanu boye mwasi na ye beya aluka nanu tata oyo ya mwana ne ya liboso bongo abenga bato bandumba ye beya wana basenta ye na ye toma na mwana ne wana liboso kaka azalaka mwana ye te mais andima ye peut-être mpo ayebaki ke baza na bango milimu moko un jour bakosala makambo na ndenge mikolo bazosimba bapungu nangi naloba ya betini ya betini nazoloba na sens ndenge ye azoteya makambo ya ndumba donc so obomi libala okomi ndumba fo ozala kaka mais ye andima meme leki na ye abetini aboma libala mpo libala wana ezalaki ya pasi mais deuxième libala oyo abetini abali abali kutu mutu apusu wana akima ye mpo nini bana bapesaki ndoki nayebi te ta mosu ye moko ndoko na bango na ndenge nazoloba toma nazokosele likambo te donc ndenge aza wana aza na kati ya koyeba mbongo asimbi ya kisi donc bato oyo alekisi polo nga alobaki di leki na biso ya Espagne ye mpe aza na kati ya nzonzingi wana leki wana akufa ye aza na kati polo ndenge akei aza moto asuka soki aliaka misuni ya bato ya polo ekangama ye na mongongo likambo te wana toyoki ezomelana makambo mibale olobi eza grave oyo olobi ke Albertine bana nyonso bapesi baoki nzoki mpe Albertine abala mobali ya moto apusu epuis olobi ke beya deuxième mobali mais ye azoloba nini soki obomi libala okomi ndumba mais leki alanda ye aboma libala liboso ya mibale aboti abali moto apusu Albertine aza leki ya mosika me namona bafoto akomi lokola koko mais yo oza na mbongo wandeni soki oyo olingi Thomas Sandel wana kuti eza question otuna motu te yo ozobimaki dire awa na bagarde de corps entre temps leki noko nazosouffrir alo ekanga en tout cas toza live awa na sœur Albertine aye ko répondre la question sœur Bernadette azo répondre ba question otunaki na tuni ba question ebele na yebi te so oza na question mosusu po a répondre yo po alobi otunaki na émission ekatanaki yango ye azongi a répondre po bato ebele bazoloba bakangaki ye ndoki yango aza na kanda toza na ye na yebi te so oza na motuna oza na boulot te boye abimeli ngai aza kolela émission toye tobandi émission nakanisi mituna yango wana abengi yo anyway problème te mbala nsima kaka donc omoni ndenge eza boye yo oconfirme ke nani beya fo aluka tata ba ya mwana na ye wana soki aluki nanu tata mwana na ye wana bongo akobenga bato bandumba naki ndumba banda kosala kuna na mboka na bango na Allemagne kuna oyo abanda kosala wana aza ndeko na yo mpona nini okozala ti okóma na niveau oyo nakomi na niveau wana parce que mpasi oyo apesa ngai ya kozwa mwana oyo ya ngai omoni soko nazoloba likambo ya kindumba mpo ozokatakata ngai na matanga kuna na matanga
namonaki bango kaka jour enterrement namonaki beya wana na groupe ya ye Thomas loba na namonaki beya na groupe na ye jour live en direct à télévision jour misanga na zoka bapele ebele oyo kaka bazofunda sur la pasteur so omoni baobenga boye baofunda bapasteur loba na jour enterrement jour nga namonaki babeya wana mais beya wana aloba makambo ebele pe ya mwana nga na ngai natuna ye mbala moka bandoseka donc baye na feti kaka ti ale groupe ya bato ne wana bazoloba na ngai ndumba ngai ndumba epuis naza ndoki na matanga ok donc nyonso kando nyonso tout groupe ya bato na ye nde balobaki yango oyo lobi oyo fo loba vérité oui naza motu oyo nakoyeba ya kolobaloba boye te eza genre na nga te ya koloba public mako bon ezala na tuna likambo sikoyo abetini aza ndeko na bino azosouffrir aza mpe cousin na yo soki Thomas azolinga koyede te yo mpo oyo eda abetini te botiki ye nde wana balaba nga nazala na su na contact na mutu te nazala na contact na mutu te neti ye akosepela te ke nga nazala na contact na minaleki na ye mais na 2012 nga azali kuna nakutana na grande sœur na bango parce que ndenge azoyebisa nga ayebisanga bino ya Thomas akenda atikela biso mpe baproblème asomaka malupango ezali nde yo moto oyebana malupango oyo so atekaka lupango na 2 personnes ndenge koya na ye kutu wana ndenge aya wana donc nga soko nazoloba bo mpona bato bazolanda ye parce que nga nayebeli ye aza grand momeli famille nyonso bayebi te aza grand momeli ozomona ozonga na ye te aya na Angleterre awa amela cousin na biso nayebi te bango nyonso bazokana bango kanda ndenge na oloba me bayokana bango kaka kanda Jean Doki azalaka na Birmingham Jean Doki azala Birmingham abane ya Birmingham abeta bashekula na ye na Allemagne mbongo oyo yake nango kuna na ndenge ya mela ye na ndenge asomba lupango ye kaka Jean Doki wana asomba lupango mais lupango wana moto atekango ye akosi atekango na bato mibale po atikeleki na biso kuna na kati ya lupango wana aye na ye poto wana nini sona 95 sona 94 azwi lupango Jean Doki ateki atekango atiki ye kuna na eperdement atiki nani atiki ye Jean Doki kuna na eperdement ye na groupe na ye nyonso epuis aza ingrat koya na ye na poto mbala liboso avanda pa ya na ngai oyo nga nalanda te wana problème te lobana makambo ya Jean Doki sikoyo Jean Doki lera yawa mpo na déclaré yango te po Jean Doki aza na Birmingham akodéclaré yango nga nayebi basololaka te basololaka azongisela Jean Doki nakoyeba te oyo nyonso nga nazoloba nazotalisa ndenge kosi azali ozomona Jean Doki aza ndeko na ye ta mosusu mpo na ye amona nango rien me nga nazoloba mosala oyo asalaka ozomona nazotalisa bato ndenge kosi azali aza pasteur te leki na nga oyo akufi azalaki komela masanga amelaka cigarette kosi alingaka bato bamelaka cigarette te alingaka bato bamelaka masanga te mais mpona lokola preparaki ke akolekisa ye yango ndo omoni atiaki ye mpena pembeni azwaki ye pembeni oyebi bien ke na mboka oyo bandimaka kindoki te bandimaka makambo oyo nyonso oyo ozoloba koprouve ngo ndeni évidence eza te nazoloba mpo biso toza baafricain tooloba ngo baafricain kaka bato bakolanda ngo te nga nake funde na mbila te ye mpe ntango alobaka ngo alobaka ngo na bamindele te alobaka nga naza na ndoki alobaki ye na aloba ngo na tv te nga na nayoka na tv te azoloba ngo me nga naza na moya kokutana na ye te ye aza na bagarde de corps mais sikoyo soki alobi bokutana bosolola tokutana su te po asali mabe ebele ozomona ye azolokisa bato soni azoyeba te ngai etanke ndeko na ye membre famille nazoyoka soni na oyo asalaka ozomona sisana lisolo ya Jean Doki c'est-à-dire azwaki lupango ya Jean Doki mais Jean Doki azalaki wa babuka lupango azalaki wa po ateka lupango bato wana ozokosele makambo ngai aza na poto awa masolo ekutaka ngai awa masolo wana po Jean Doki mpe aza na Birmingham atika koloba eloko moko te adéclaré ateke batekela ye lupango tu donc seki yo ozokosela yo ozolukeleka baproblème moso na okosela ye
wana ye moka ayebi so nazokosele me naza na ntina ya nakosele te ngai nazolakisa bino kaka kosi aza mosala nzambe te na maoyo nyonso asalaka naa na kanda makasi ya komona mwasi na ye aza koseka na bato na ye na groupe na ye ngai ndoki wana kanda mpo babengaki yo bongo na Germany me naza na pasi ya ndeko akufi ti lelo biso tozolela mpo omoni nga nde nabwenga ndeko na yo yo moko olandaka bafingaka nga basali exoala nga te mpo nayebi ke eza narepondaka te narepondaka soki moto akosingaki ye nayibaki nazala oblige nalobaki nayibi te mais soki moto afingi nga apesi nga kombo nakipaka te mpo nayebi kombele bakombo bapesanga esimba nga te mpo nakipaka na ngango te ngai omoni na répondre ka po ayebake ser wana mpe nzoka aza na baréaction eza kaka te bango bato baza na baréaction parce que ntina matanga mpo baseka ndenge wana mwana na ngai mwana tsuka wana ti abukaki porte kuna na matanga mwana lo ya nsuka abukaki porte oui parce que bobundaki kuna ngala na banaki koloba déjà kosi moto alekisi Paul lobaka toma tozobeta masolo ya toma bato esi bayebi eza nani donc nazali koloba ye donc ngai kandi epesaki nga ntango mwasi na ye na groupe nyonso bazoseka bazoseka ndoki donc ozomona teke bazolakisa kaka baza bagangi na famille na bino bazokanga de ndoki bango bazoba yo oza ndoki yo ozoba bango baba bandoki siko nani moto azoba vérité nani moto azokosa bango moka bato bayebi naza na nga na ntina koyeba te soko bazokosela nga makambo to te nga nazoloba oyo nga nayebi bango mpe baloba oyo bango bayebi ozomona nga nalingai kaka publike elanda mpe bayoka oyo naza na nga na ntina te soko moto akondima nga to akondima ngai te donc nazoloba kaka nazotalisa bato batika kolanda motu wana parce que aza moyibi aza paresse donc nga conseil na kopesa ye malamu alanda mosala oyo papa kulutu aza kosala aluka banzete mais papa kulutu oyo ya biso papa na ye azalaki paresse lokola ye te azalaki nganga azalaki mpe kosala azalaki chauffeur ya TSL oyo ekomaki ba TSZ moto nyonso ayebi mais ye alingi mosala te ayibaka bato ezalaka conseil ke adéclaré kingangana officiellement pe aluka mosala mosusu papa koluta abanda kosalisa bato abanda kobikisa famille eyebanaki officiel asalisaka bato asalisaka bamaladi azakobomba na ye te azwakina mpe kombo ya bible te azakosala yango na bible te ezali makambo koko azakosalisa bato bazobika ozomona azakozwila yango mbongo ye mpe soki alingi ozwa mbongo asala ndenge wana akendaka mpe mosala bato na Allemagne bayebisingaki mpo okende otala ezalaki 400 euro yo ozwaki mpe mbongo ndambo mbongo azwaki mpa bato ya 400 euro baza komona balobi yo ozwaki ndambo sikoyo yo ozofwa te ndenge mpo ye na Allemagne aza kotaxe motu mpo omona ye 400 nayoki masolo parce que navandi na Allemagne mingi bato mpe basoli na ngai bozalaka bandeko kozwa ye kaka ya pamba donc omoni ndenge alekaka na télévision wana soko mpe bamvutuma atiaka yango kuna bon eza na bato oyo bandimelaka yo bazwaka yango neti nga nakozwa na nga mvute te ata kutu asali ndenge nini donc nakozwa na nga moyo yo ndeko na yo azofuta bato mbongo me yo ozwa omona nga pamba ofele donc tokolo omoni nga 3 fois 400 euros 400 euros 1200 soko olobi ke okolekisa message na ngai te naza nanga na mbongo te ke moni bino siko biso toyamba bino ofele me ndeni bandeko na bino baonyokola bandeko ya bato kasi yango na bato yango balanda ti bato wana bamona oyo mbongo bazokende kopesa soki ezosukela bango ndenge nini donc yo na Germany ozwaki ata na 400 euro wana yo ozwaki eloko te wana bazalaka na contact na ye direct yango na comprendre il faut silela po ndeko no azokotisa lare yo oza wana naza kuna azopesa eloko te mbongo ya moyibi na kozwa te naza lokosa mbongo te ayebi nga ndenge nazali nga korepresente nga vi na ye wana ezolobela nga eloko te totikali na 5 minutes message nini lisusu oyaki nango oyo olobaki par rapport à Angola par rapport nyonso mpe olingi Thomas asala nini mpo bato bakolanda ye moko mpe akolanda ngai nalingi nde abongwana ya solo epuis bato oyo nyonso atie na prison abikisa bango bamama surtout oyo
bakangami na prison wana bamama mutu baza bato babongisaka mabota me ntango bakangami na moto ndenge wana kifanatisme eza pasi ngonga oyo nga eloko na kobakisa te atikaki ndoki soko ya solo ye aza ye mpe soko amoni yanga ye aliverenga asala ngai délivrance mais ngonga oyo kindoki eza so ozokanga bato bandimelaka yo malgré ozosala makambo ya lokuta kasi kindoki yango wana ti ngai mpe akoprouve nga oyo ngai ozomona nga du fait ke akanga mwana nga 3 mois na ndako na ye azwi ye bamaladi voire même koko ya ngai alobaki babwaka ye mpo na nini aza ndoki na poto babwakeli wapi nayebi wapi mwana oyo yanga mwana na ye soi-disant mobali wana aza mystique ali mwana wana mpe na ndeko na nga oyo akufi andimaki ke babwaka mwana wana otikali na 3 minutes oza na message mpo tokobondela mpo na ye epuis nakotanga avant ko tobondela mpo na ye ndeko azoloba awa aza moko ya ndeko famille personnelle ya Thomas ndenge ayaka awa ye moto abenganga natikala jamais kobenga ye natikala jamais kofinanse ye me nandimaka aloba makambo mpo nzambe asi atalisangaki ndeko aza na raison ndeko Thomas aza na misala mabe azopengwisa bato ebele alors yango moni nzambe azosala epuis nazotanga verset oyo ezotindika biso tondimaki makambo oyo ye azosala eza ya solo bible ezoloba na 1 Timothée 4 balobi mais premier verset balobi mais l'esprit dit expressement que dans les derniers jours quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs. Balobi na tango asuka bato ebele bako abandonner foi bakomi pesa na miracle bakomi pesa makambo nyonso to ameli kozala baselema ba faux docteurs et puis nzambe akotindika bato na makambo ya lokuta mpo bamema bango na bamiracle ya lokuta lesengeli kokebe esika nyonso ozokende oyo baotanga nkombo ya Yesu baza na bible elakisi teke baa na nzambe tala oleki ya moko ya bato babengi yaya moko ya bato bazobenga aza pasteur mais bino moko bozomona misala mabe koyiba koloka kindumba eza meme na kati ya famille moko abandonne bato wana bazolinga apesa bino solution soki famille na ye moko apesi solution te ya bino apesa solution te mama oyo azotika ndako na ye azoya mpo aluka kosauve bino nayebi te soki oza na message ya suka avant tobondela mpona ye vraiment nga mpe nazosenga kaka nazoluka kosunga baninga oyo nyonso baza na kati ya kobunga wana oyo bazali amvu te oyo baza na kati ya koyeba te ngai naza mpena moko ya membre ya famille natelemi so bamisusu baza na courage oyo te ngai nazwi courage oyo mpo bino nyonso bozala sauve na bafamille oyo ye akangi parce que leki ne propre pas aza kuna oyo akoma neti zoba na ye nyonso kaka akoma kutu kobenge papa na kamwe yaye naye okoma kobenge papa donc na nyonso wana nga nazosenga tika ete maloba na nga oyo témoignage na nga oyo ebikisa milimo ebele ozomona ngonga ekoki parce que likambo na likambo ezalaka na ngonga nango nyonso oyo akanisaki ya kosala eza na suka nango mpe ozomona yango na ngai nazosenga ke en tout cas bamama oyo bazolanda kuna bososola naza na ntina koya teke naya kaka napesa témoignage moko boye mpo esepelisa bato te naza mpena na posa bobika parce que nayebi ke ye aza wana aza na susi te bato oyo bazalaka na molili bazalaka na susi te yango wana eloko kaka nazolinga nayebisa baoyo nyonso bozolanda ye fanatisme eza pasi sikoyo tobondela mpona nzambe atushe Toma abongwana nkolo totiki Toma na maboko na ye yo nde okelaki ye tushe ye atika misala mabe tushe ye ayamba nkombo na yo tushe ye baoyo baza kuna bakangolama bafongoma miso na nkombo na Yesu Kristo amen nayebi te so oza na message ya suka potokaka esili message ya suka eza te makambo eza yango ebele mais en tout cas nasengi kaka vraiment na ye moko abongwana soki abongwani ekosunga ye ozomona mais soko ye azokanisa te parce que baganga ebele tomona bayekia banani baleka ye nde aza moto asuka te kakosuka
ye akozala kaka bien donc preuve ane na bato nyonso bazoloba ke kala wana mponi nalobaki yango te donc nakoyebisa bino ke likambo ezala na ntango nango ngonga oyo eza basigne de temps oyo ezolakisa biso ke ngonga oyo motu nyonso asosola eza kaka te kaka obana kondima kaka ndima te ezaleli na ye makambo na ye oyo nyonso asalaka na bandi bozomona yango. Merci maman.